Esengoli Susuba, internaute www.congolocolenews.com, Koebabino Ebele, Kolanda site Nabino, congolocolenews.com. Esengoeza Ebele na motema, Koebabino Ebele, ko naviguer na www.congolocolenews.com et particulièrement Esengoeza Lisusumaka si pambate na émission de questions d'actualité, toza. La Kisabino Moutro Bomona, il y a vraiment longtemps, ma question est à Ebele, à Kenda Wapi, à Zomonanate, Motomakasi, dialogue, Yangoyo, Mambo Ebele, Kinamboka, à Zotombola Mungongote. Lelo Nazane Sengo, il y a qu'au présenter Bino, na question d'actualité, un politicien, Oyo Boyebi, à Banga Kanaeta, Lobakane, Makambo Polele, Ezali Bongo, il y en a marre. Célestin Bioli Kadite nde nazana esengo ya koyamba lelo pona tosolola na mambi ya politique na kati ya ngumba RDC mbote mwana mboka yona mar mbote mama Gidil merci esengo ya koyamba lelo papa motuna na ngai yambo na tungisa mibongo mingi na ba internaute na biso ya Congo lokole ba kotunanga le président Célestin Bioli Kadite amona na kalisusu te akenda wapi yango tolingi toyeba président Célestin ba zwa kiyo bongo na ngambo ya pouvoir ba corrompa kiyo na pouvoir to okoma na ngambo na bango yango kima olingaka lisusu koleka na etando te pona koloba to nini limbola na motuna nanga. Merci maman Gidil. Premièrement na zo remercier d'abord Nzambo ya zo batela biso po ayebi musala nino ya confier biso na yango. Nzambo ya zo bomba biso po ayebi que le pire ezoya. Je crois que tous mois temps est belé, tous avez comme mon anaté, tous mois temps est belé, tous avez koyo kanate, tous avez pe koyamba ba pele abande ko belé, vous avez pe ko benga ngonganyo sokoloba ke no bato baza ko tuna ndeko tikoloba wana yana mara kenda wapi misusu balobia basi sombaye, c'est toujours comme ça na ba congolais. Babanda ko ganga puis na suka à côté mail quoi ba misupe ba yakia. J'espère que n'a pas sa parole d'honneur na ngai na ba ndeko na nga ba congolais que bitumbo tozo bunda eza bitumba moko très capital eza lutte moko noble. Eza lutte moko noble en tout cas to ko tika yango te. Pona bolingo ya Congo tokozala pe to continuer toujours ko bunda. Mama Gidil ba ko sombanga ata mokolo moko te parce que ba proposition yaka oyebi yo moko. Oyebi comment to bundi pour résister devant ma proposition, ce qui est important, c'est le Congo. C'est le Congo. Donc il y a un qui na maki parce que en politique, je crois, bandeko baebi politique baebi ango. Na politique eza tango zoloba, eza na ngonga moko pe fo ozonga moke sima o se préparer le sous ndenge balobaka reculer pour mieux sauter quoi. Donc c'est là qui y a na kota na maki à se préparer parce que le pire réseau ya. Le pire, quand je dis le pire Ezoya, ils ont plus que même pour les acquis en janvier. Donc, Ezoya, donc il faut tous se préparer à conséquent. Parce que pendant que nous sommes les gars, bah divertir, nous sommes se préparer à conséquent. Raison pour laquelle Kabila a nommé, te mêler, a coupé sa grade de la soldat, a coupé sa Rwandais par-ci par-là. Donc, sont déjà mesures à disposition pour aller détruire le Congo. Alors, Bissopé. Faut être reculer, faut se préparer à conséquent pour le pire, peut-être arranger, peut-être c'est un peu ça. Matondo mingi on a marre kasi tango molai tozalaki bongo na yote ozamwa na mboka na bandi ete ozo kolanda liso likolo ya liso to ozolanda penda de près makambo ya dialogue yango nde kondongwana awa na ebiti on a marre pona to dialogue esalema to dialogue esalema te boko banga nini soki dialogue esalemi ekomema Kabila na glissement intérêt nini peza dialogue wana esalema intérêt nini pe kozala te soki dialogue wana esalemité. C'est bien maman Gidil, je crois ce qui te rosa na makanisi ya malamu to mémoire ya malamu malgré makambo eza mingi donc il y a tant de réflexions, il y a tant de problèmes mais pour notre pays nous sommes censés de réfléchir minute après minute et de chercher de trouver la solution. Donc aujourd'hui nous sommes au mois de juillet. C'était en 2013, Ndé Kabila a convoqué concertation nationale.
oyo akréaki concertation na ye accompagné na opposant oyo bazotiela échelle jusqu'aujourd'hui. Mais ma chère, pour le moment, nous devons quand même être clairs dans ma campagne. Il ne faut pas mélanger les choses. Concertation, donc une année après concertation, vous créez le sous dialogue. Dialogue wana et quoi aboutir na nini. Dialogue wana et na intérêt ya nani. Dialogue est une importance te ya koke na ba dialogue lelo. Parce que na ba pays où ils a organisé, na ba pays oyo baza ba responsable. Na concertation balobela qui presque tout. Je ne sais pas si je ne pas évoquer lelo na dialogue o balobela qui était na concertation. Pour la sécurité, balobela qui insécurité na mboka balobela qui on a concertation. Pour la ba élection, balobela qui on a concertation. Mais non, makambo calendrier électoral, tout ça là qui n'angwa en janvier, balingek ba adopter balbabani na bango wana ba modifier constitution, peuple a tomboka qui. Maintenant Kabila alingi lisusu nini. Mais laisse-moi te dire, dialogue oyo eza pona intérêt ya Kabila. Parce que Monique a créé qui concertation, a échoué na concertation. A échoué à 100% la concertation parce que concertation na yé dans la résolution la concertation et ça la résolution mon côté oyo et ça en application quoi jusqu'à présent ce qui te reconnaît peut-être que non président pour gouvernement ya cohésion nationale ezali oui alinga ki kaka abenda mwandambu ya ba soi-disant ba opposant avant ça bango mo kimia ba kota ki avant ba kimia parce que problème na yé nini Kabila azoluka ko concevoir pouvoir na ye. Kabila azoluka ko vanda ko briguer troisième mandat. Alors pour akende nango esengela ki azala accompagner, esengela ki azala assister, esengela ki azala na échelle pour amata. Pour azala na azwa échelle esengeli abenga ba opposant, abenga ba société civile pour ba ndenge nini ba ko sala pour ba aider amata akomati après 2021. Donc dialogue créé, je ne sais pas, convoqué, créé ou je ne sais pas quoi dire par M. Kabila, c'est pour le glissement. Entre parenthèses, ils allaient pour la transition il y a 3 ans. Donc il y a une transition. Alors transition, on a, mais ma chère. Mais papa balobi pembongo eza tete. To kenda élection boyota na caisse boyali benga boyelo côté za. Yango balobi ba kende na masolo na masolo nde tango ba solola nde ba résolution ekobima kuna nde ba ko appliquer tango mosusu pe ko permettre ce qui glissement ngo ekozala to éviter mais question de ba élection ezala organisée malamu tricherie ezala te jusqu'aujourd'hui le Congo toza ko dépendre toujours na communauté internationale. On ne peut pas dire que Tozali na mbongo te, tandis que nous sommes le pays le plus le plus endetté du monde quoi. Donc Congo. Mais non, ceux qui sont au Congo to mbongo ezate, mais communauté internationale après il y a repès mbongo na pour la élection tout en respectant le calendrier électoral. Mbongo ezali parce que to mesala ko defaka mbongo epesamaka. Donc pour la élection mbongo ezali mais pour na kovandisa Kabila nde yango bazoluka ba créer makambo wana mbongo ezali soki mbongo ezate alors batika likambo ba orbiso je crois na début de ça non inutile la ba élection il y en a marre à soutenir jamais ba élection na Congo parce que quoi aboutir na l'autre mbongo eza sous l'occupation yango tozomona mbongo eza sous l'occupation si comme repesa il y en a marre raison que ba élection ça n'impacte te na Congo. Ba élection ko réussir te na Congo. Or, ceux qui balingi ba élection est réussir, ceux qui n'a pas au moins idée, ceux qui balingi pensa to qui na ba élection le quoi baza na mbongo te soit disant ba na mbongo te, batika na ba élection provinciale, batika locale et municipale, tous à la focaliser na ba élection présidentielle na nationale ya ba député national, to salina nuana après na simana yango
gouvernement oyekoya neto préparé sikoyo ba élection locale, municipale et provinciale. Tolongola na Kabila a kende nan parce que souci na biso ezali le 19 décembre à minuit Kabila a quitté Congo. C'est là où il y a les problèmes. Malamu mingi mwana mboka na tondi botondi kasi to mona peka ka pe mabe yango te pa Kabila ngo nyoso kosala mabe akosola mabe atala boye mabe akwanza mabe. Mais papa mokondi Joseph Kabila to moni ta ko to sape maloba ya lobaki to yebi biso nyoso ke papa mokondi elongo na conseiller na ye en matière judiciaire ou ya justice Luzolo Bambi to kindenge bazolandela ba couloune en cravate aux sans ignorer qui a initié toi à porter plainte contre 4 gouverneurs na ancien directeur ya cabinet na ye ou comment on a été que côté on a fait photo ba pe chapeau bana mokonzi mboka parce que alobaka slogan na ye yo ebi slogan wana ebi slogan na aloba qui les porte il y a plusieurs grandement ouvertes pour na ba opposants. OK, donc pour na ba opposants na bateli. Non, on est scandé la bateli parce que ça pour na ba opposants. Il y a discours na alobaka les portes de la prison et ça qui discours il y a neni. Dis-moi un peu. Ils ont qui discours il y a 2006. Non, ils ont qui discours il y a 2006 maman Guedil. Depuis 2006 il l'autre comme na 2015. Combien d'années? Combien de mandats déjà? Donc maman Guedil Kabila, mais c'est Kabila tika ko mélanger makambo. D'abord bazolanda ngai soki akolanda ngai j'espère kalanda kangai. Tika ko mélanger makambo. Tika ko mélanger makambu. Yo akendo plainte yo ya sali contre Moïse Katumbi, contre Marcelin Chicham. Marcelin Chicham d'ailleurs azana no mutu na ye. Donc motema na ye quoi. Wana eza mascarade. Amoni to komi na tanga suka linga ambrier ba congolais. Bon, ce qui est sur point de vue politique, ezali ba compte à rendre quoi. Ezali ba compte à rendre à régler ba compte. Na Moïse azo rendre compte nini ya faux penalty toni. C'est ça, c'est ça. Ah, donc il yango wana nga rendre compte na Moïse Katumbi. Maintenant akokai ko sala yango ni maman. Mwana na kata ndako azo yiba. Ba voisin ba nyonso babi ke mwana azo yiba yo papa yebi ke mwana yiba te. Tant nyonso ya bandi na Marcelin. Marcelin vandaka na Sud Kivu te. Aza gouverneur ya Sud Kivu mais Marcelin avandaka awa. Chaque jour ba événement nyonso ça. Inauguration ya goudron ya boulevard du 30 juin. Kabila na Marcelin. Inauguration ya Maya Kalamu pont ya Maya Kalamu. Kabila na Marcelin. Inauguration ya nini? Kabila na Marcelin. Azaka toujours wana. Ba corruption. Makamnyo zeko le kaona. Il était où? Azala est-ce qu'il y a bien voté? Donc, ce qui te koloba lelo to ko acquiser ba Marcelin wana tout c'est que yenda za likolo parce que yenda sa ki papa na bango. Asa complice. Yé pa yebi yango. Parce que tant nyonso ba bandi ko yiba na depuis azali da bango ti lelo parce que ceux qui na kolanda malama lo baka moi-même moi sina ya lo baka maman Olive lo baka non jusqu'à présent mobile langa azana no na batoté azuna ngubata contre bénéfice kata soki 15 personnes soki combien de personnes atangaki asa na bango mais azala na même bato wana oya lo baka azuna no batoté. Donc c'est-à-dire que président en soi azane mabete entourage des amabé. Non, maman, entourage des amabé Kabila ndaza incompétent. Kabila ndaza incompétent, aza incompétent. Il n'est pas digne de diriger ce grand pays le Congo. Abeta kiliba kwa mabe. Akoka kite. Il a échoué. Donc pour te dire, plainte à Kabila ezali distraction. Eza distraction. Luzolo Bambi, je regrette. Je regrette parce que na respect mingi likolo ya mutu wana. Luzolo Bambi aza mutu ya pamba te na matière judiciaire. Aza mutu ya pamba te na matière ya justice. Aza avocat moko ya niveau moko élevé. Azala ki ministre à justice. Lui Luzolo Bambi nda uta ko initier tolérance zéro. To suka wapi na tolérance zéro. Bakanga combien de personnes à tolérance zéro. Et lelo. Non, moi je dis ce qui est en abatu o esengeli Kabila a porté plainte tout le monde a penza justice ya solo ezo sala na mboka oyo ezali muto ateka minduki na este par rapport ya rapport ya MONUSCO ateka minduki na este pour bon ba congolais azo circuler na ba stade par-ci par-là. De deux, muto a détourné mbongo ya SNEL. Mbongo ya SNEL et yebani partout to yebi yango azali awa. De trois, bao assassiné Chebeya bazali awa toyebi bango bao assassinat Boteti bazali awa toyebi bango esengeli naino asala nanu na ba o wana
bakangana no bato wana. Mais tant qu'il y a sali en côté, tu vas comprendre que ça distraction. Peuple congolais a cédé la distraction en athée. A cédé la distraction en athée et ça distraction inutile. Alors, dans ce cas, le col a apporté bango plainte. Moi aussi, étant que Congolais, je suis libre parce que justice et personne liberté wana, constitution et personne liberté wana. Bientôt, il y en a marre aussi à se porter plainte contre Joseph Kabila par rapport, il y a un acte cruel parce qu'il est garant de la nation. Il est censé de répondre à préoccupation en tant que Congolais. C'est un peu ça. Et les Cambo qui t'a compliqué, hein, donc après. Moi, Mboka Joseph Olengankoye, tika qui déjà plainte, il y en a marre bunga qui y en a marre zongi, il n'y a pas co-initié plainte contre le chef de l'État, n'a bandi procureur général de la République à Koyamba Yango, n'a bandi au pas accusé de réception, il est obligé parce que justice est aux posé à justice moko libre, indépendante, les justice à Kabila. Oui, il y a des gens même conseiller que non président examen inutile, non inutilité. Moi je dis retiendra. Moi, je dis ceci. Moi, je vais porter plainte contre Joseph Kabila. Est-ce la recevable ou pas? Mais le jour Kabila quittera le Congo, Yanamar sera toujours derrière lui jusqu'à ce que justice soit sur le Kosalama. C'est un peu ça. Solo, Elombe, ya solo. Et Sengomingi, tu vas retrouver sous son ambiance wana. Tu vas retrouver sous Makila, Mobalu et ça, la kakati ya président Célestin Biolikadité, Alobara Nae, Boya Bangakate, Azana ba droit Nae, parce que Aza Congolais, il y a souche. Aza Congolais, a solo pe, Azo Bangate, Azo ba vérité, Azo ba pe, Oeza Posa, Nae. Et Sengeli a porté plainte nae pour avoir réponse na ba tante nae na oezo tungisa bongo moto nae président Tokobaka kana émission na biso na bandi ete to mona kibiso nyonso lolenge ba concertation ezo salema ba rencontre plutôt président Mwana Mboka Joseph Kabila koyambaka batonyo so ayambi ba politicien ba gouverneur côté kuna pe ba consulta ki bango ayambi ba chef ya ba mangomba kili ya bonzambe pona kosolola kasi lobi tolanda ki émission Nouvelle Donne. La Nouvelle Donne oyo confrère na biso ya RTNC Divine Simplice Kalunga ayambaki bongo ministre ya communication Lambert Mende Omalanga Teofaki Balobi le chef de l'État azo examiner bongo azo examiner ba proposition apprendre à koyeba lolenge nini akosala dialogue to akosala dialogue te donc tenu à dialogue wana ekozala te président il y en a Mario utaki koloba ete dialogue wana eza na litomba te eza nde glissement o bakoluka ba vandisa Kabila na pouvoir uto 3 ans lisusu de plus to mibumisa to lisusu to éviter kasi chef de l'État zo examiner ba proposition ce qui a moni yango eza malamu apprendre à se décider dialogue ezala ou te. Maman qui dit nous dialoguons pourquoi? Pour quel intérêt? Et qui est le responsable ou le leader dans le dialogue? Oh non. Donc ce qui te faut comprendre c'est un dialogue était. Dialogue wana tozoloba oyebi yango malamu ndenge mambo eza na kati papa babi soki mboka ta na tango akala soki batu bakoyokana te babenga yango na ba village ezalaki bongo na ba arbre à palabre boka batu basangani na se ya nzete balobeli bongo mambi oh makotambola mabe to malamu na boka. On ne disconvient pas maman qui dit on ne disconvient pas pour le bonne marche ya mboka. Et c'est un dialogue, et c'est un pour parler. Et ça m'a bêté, pour dialoguer, et ça m'a bêté. Parce que beaucoup de temps, il faut tout dialoguer à tout moment. L'opposition majorité, sangana, tu vas n'enni to kosala. Tu vas n'enni na kusunga mboka na ba danger o tozo courir na yango. Et ça m'a bêté. Mais dialogue oyo, ezali dialogue. Pour na intérêt ya Kabila na famille na ye kabiliste maman bongo laisse-moi te dire ceux qui t'ont dialoguer lokola eza dialogue ya bana mboka ndenge entre guillemets ndenge balobi ke eza dialogue ya bana mboka non pourquoi ya kosenga ba cahier de charge pourquoi au dialogue eza ya bana mboka tin dialogue photo zonga na résolution 24 non Kabila lingi yango te maman c'est là où il y a le problème. Bon, tu sauté dialogue, on a mon copain Batobi Kabila c'est là où il y a le problème. Il y a le dialogue, oui, il
Donc Kabila ndaza na centre. Donc dialogue ba lobela Kabila. Donc eza dialogue ba lobela ba intérêt à Kabila. Merci beaucoup. Merci beaucoup Célestin Biolika dité toko tambola toko koma pe bongo gaeza na ngona ntokolobela kasi to ebiete dialogue opeso kitoko lobalelo e uti bongo na ba accord ya Addis Abeba. Ya solo ba imboka pe ba bazali bandana o bazana kati ya ngumba o biso tozali RDC to ebi biso nyoso ete dialogue wana ezalaki bongo convoqué na résolution 2098 ya accord ya Addis Abeba esengela ki bongo ezala sous l'égide to etambolama na médiation moko internationale esenga ba ili o bazali banda ya mboka ba communauté internationale pe azala na mwa loboko azala pe na kati po a présider to akamba kasi to ki ete balobi ba congolais to si tozwa lipanda nalanda ki mwana mboka mende malanga alobi congolais asi azwa lipanda nalandi ne mwanda ntemi alobi mala soki bozoluka médiation ya communauté internationale toloba ete toza na biso libre te tozwa pe lipanda te wana nde mwanda ntemi alobi congolais aza maele aza pe indépendant asengeli te azala kaka na communauté internationale pour kolobela makambo etali mboka na ye tozongi pe awa balobi lisusu communauté internationale ekozala te président pa boyi yango dialogue ekosalema kaka biso na biso ba congolais bato ya libanda ya mboka bakozala te participation ya communauté internationale na dialogue ekozala te wana elobami bongo na bato na tangi président pe aza d'accord mende malanga pe aza d'accord ne mwanda ntemi pe a soutenir kuta lobi soki esengeli na médiation internationale ya proposer bazwa sud africain yango na yambio yana mar participation ya communauté internationale na kati ya dialogue oyo eza mabe bisika nini eza pe malamu bisika nini parce que il y a un problème bato mosusu balobi biso to respectera ba accord te atolobaki na mutu le 10 nga na kopesa oboye o so to komi na ngonga o to kosala boye mais biso to na culture na biso toza penza na notion wana te yo siko koloba nini na participation non ou oui il y a communauté internationale. Je crois que Maman Gudil et Sengeli to meka un peu qu'on réfléchir d'une manière responsable. Je crois que tant aux autres dialogue oyo ezali dialogue il y a dialogue et accord cadre d'Addis Abeba. Moi je te dis que non. Eza le kuta ou eza dialogue ya Kabila. Alors tous à la assister to kende na dialogue ya accord cadre d'Addis Abeba nde yango eza dialogue ya malamu oyo ekoki kosunga koskotsa mwa kimia. Maman Gidil, combien de fois to sito dialoguer na mboka oyo? Combien de fois ba dialogue c'est salami? Est-ce que le régime kabiliste bazalaka capable, bazaba responsable, est-ce que ba respectaka ba accord? Moi je ne crois pas. Ah, ou en 2013, vous avez signé un accord na M23 na Nairobi. Est-ce qu'ils ont respecté ces accords? Non. Ba respecté à un côté. Oh, accord oyo ba signé na M23 na Nairobi, mes chers compatriotes, tikangana Sabino, et ça accord moko très dangereux, je vous dis. Oyo demain ça va créer encore des problèmes au Congo. Tant que ba respecté à un côté. Parce que la demande il y a M23 na accord ba signé wana et ça ba demande moko clé. Il y a ba poste moko clé. Alors, ba respecter yango te tilelo. Demain M23 ko songa lisusu na est. Demain M23 ko sima lisusu mandoki. Alors, esengeli to kende na allure wana to kende na voix wana. Lokola to sto ndimaka. Dialogue et accord cadre d'Addis Abeba, le quoi to signé que to kende na nzela wana et sengeli to kende nanu na nzela wana pour chercher la paix au Congo, n'est-ce pas? Ce qui m'a dit que Congo est un pays moko indépendant. Non, parce que vous se trompez. Nous dépendons toujours de l'Occidentaux. C'est pas aujourd'hui. Pour tout comment qu'on dépendre biso moko sengeli peuple à la muka, peuple à comprendre. Peuple a zonga na esika na ye. Tant que biso ba leader politique, tant que biso ba opposant soi-disant, tout ça qu'on arrive à niveau ya côté ya peuple civisme té, ya kotangi sa peuple a ba valeur te ba respect na ye té, ba droit na ye té, nous serons toujours
sous la responsabilité ou le contrôle de la communauté internationale. Tant que la communauté internationale a quoi assister na dialogue oyo et quoi aboutir na elo côté. Pour vous dire même que ce qui est la communauté internationale et que vous acceptez que vous avez un dialogue avec la communauté internationale à côté, je vous assure, Toroyoka Est, Toroyoka guerre tu vois, c'est que moi je demande. Je ne suis pas pour le dialogue, mais nous sommes minoritaires. Nous, il y en a marre. Nous avons pesa ba idée nangaya. Nous avons ganga. Mais tant déjà ba nemo dans temba zo soutenir, tant déjà ba leader mususu oyo ba kangi population congolaise na simana bango, baza d'accord, ata ceux qui te lobi boye ko aboutir na mais ce qui le oya est arrivé que ba kota na dialogue wana. Je vous assure et c'est une médiation internationale ezala. Pour assurer pepino batu boko kota na kata dialogue wana parce que Kabila zali violeur ya ba accord a viola ba accord na ndenga ko sakana te alors et lokola to yebelié kaza mutu a viola a respecter ka ba accord te et sengeli communauté internationale azala wana parce que tikanga na Sabino bosala ki concertation awa boboya ki kokotisa ba troupe armée na kata concertation bolobi te ba kokota te ba koya te ba fanda ki kimia. Le rôle de na dialogue, bango lisusu bakokota te. Et ça va créer quoi? Et aujourd'hui, nous avons déjà enregistré plus de 2 millions de morts na Est. Donc, les Congolais vont continuer à faire Likola Moutou Moko. Likola Moutou avant de l'émission Mboko. Non, non, non. Donc, la communauté internationale qui a participé au dialogue Oyo, ils en ont un part te. Madame le président, biso pe tolingi trouble te na mboka pamba te. Tout ça va makokia ko bimate. Bana baza, bota baza, koko baza, bilenge baza, tolingi na biso trouble na RDC te pamba te, motonyo sote aza na makoki ya ko bimamboka po kende ko bata masoki pe na Occident soki pe na Orient tolingi de kimia ezala na mboka. Mama gidi okolinga trouble na mboka te ya guerre. Mais trouble, il y a peuple, il faut ça là. Révolution, il faut ça là. Il y a peuple, des fois, tellement revendiqué. Ceux qui va bêti mandoki, biso ba petit peuple, toza biskap so toroki mais la terre to lingi makila etangate, to lingi de ba sala makambu na intérêt, ya population oyo atia bango na bisika wana. Population oyo atia yo wana, population oyo za mosali na ye, et sengeli yonde, o sala makambu po population na azwa kimia. Ko s'attendre na yango te mama Gudil, ko s'attendre te ke ba ko sala po population kimia ko s'attendre na régime oyo teke ba ko bimisa eloko moko ya malamu pona intérêt ya peuple congolais ko s'attendre na ngote. Moi je préférais to lobake peuple congolais azo ba responsabilité na ye amen parce que ce qui tozo zela mama troke de concertation à concertation du dialogue au dialogue na yebi to nini ba ko créer lobby to za ko baluka ka kesika moko mais les jours peuple congolais a ko sala le pire ya janvier nde mukolo wana il y aura des changements. Na bandi soki mukolo wana janvier le 19 na le 20 il y en a marre tambola qui peut-être peut ngai to moi résultat po ya zonga kasimate na bandi turo il y en a marre cause la sima ya population wane cause na yana initié par Yanama wane cause initié par Yanama Paris y en a marre président nga ligi koyeba kasi tina nini baimboka o bako kamba o bako porter mongongo bako porter voix na bango balingi présence ya communauté internationale te na kati ya dialogue o bobangi na bango eza bisika nini bobangi na bango ezali parce que baza na peuple te peuple ça comprendre bango ba o nyonso bazoluka dialogue oyo ba oyo so bazoluka bakota na dialogue oyo baza bato ba na peuple nsima na bango te yango bazoluka bakota po glisse mais salama ba se retrouver rapidement lokola ba o mususu to monia bakota ki na ba gouvernement awa consommons congolais fait ceci fait cela bazala ki bato oyo ba ye baza na bango na peuple te lokola bato mususu un secrétaire général ba voter même pas na députation donc azaki na peuple te alors problème na ngisa ki bakota na concertation ba se retrouver na ba poste ba sala ba zo mo ba économie na bango pour que ceux qui te la voix électorale peuple c'est sur la bangote donc ceux qui te la élection je vous assure peuple ça na muta ko voter te ya ngana balingi to kende kaka na système ya mbutu ya likolo ndambu pour ba continuer ko vendre ba continuer ko bénéficier c'est un peu ça maman qui dit pour ba ça la ba poche na bango c'est ça bien yango wana
Malamu mingi président, tobeti masolo a politique, pambate émission za question d'actualité. Tolobi yango na lingala, masolo ya basango, ya mokolo na mokolo ya ngomba kisasa pe mokili mobimba, ekobe ngomba RDC, précisément Kinshasa pe mokili mobimba. Kasi tolobeli politique, tozonga pe na politique alimentaire, tolobi insécurité alimentaire. Président, makambo a soso ki murai, soki soso nini, affaire soso. To komi wapi na affaire soso toki bivac ya décliné bivac alobi makambo koeba ya tala kaka contenant ya tala belinzanza emballage ekotisi eloko eza na kati ye a contrôlaka yango te po a certifier te biloko eza na kati eza na état malamu délai ya péremption esi eleka to ekoki nanu te ya yebaka wana te balobi OCC apesaki avalele kaka OCC alekisaka OCC balobi lisusu na bato bayebi observateur averti OCC azalaka ne na appareil moko te apart ka atonga goutte épaisse babi OCC azalaka ne na aza na laboratoire na ye aza na ye na bamatériel elongo bani te mpona kotestaka biloko nyonso biso bakongolais toliaka affaire soso président lecture nini osali Maman Guidil, raison pour laquelle le baratoza na gouvernement régime moko sanguinaire ba criminel donc ba yaki pona ko détruire ko bomande ba congolais ba yende ko boma ba congolais bivac to ko ta eza responsabilité na yete il est clair ya ko ba ya tala kande emballage parce que ba cause loko mabe ba kotisi na kata emballage ya sika ba tie ba date inspiration ba tie ba date atati na 2030 mais contenu des problèmes. Alors, likambu ya contenu eza likambu ya OCC. OCC ndaza censé ya kolandela koyeba contenu ya emballage. Na kati eloko wana eza ndenge nini? Est-ce bakoki kolia mama tala ba bêtise ezoleka kende na lufu omona combien ya biloko ezokoto eza déjà inspiré. Ya solo. Eza inspiré pour détruire la population congolaise. Mama, Congolais azobika ndenge nini? Nous vivons comment dans notre pays? Peuple congolais tozo kufa likamba ba soso oyo ezalika moko très grave. Jusqu'aujourd'hui, depuis l'être wane bimi. Na pesi merci mingi na bandeko ya média ndenge bozo sala musala Maman Guidil. Na pesi merci mingi parce que tango ba bibisi ba fuiti wana et jusqu'aujourd'hui, autorité moko compétente à l'équité pour à démentir eloko wana à démontrer na peuple que eza fausse information et que eza lukuta. Maman jusqu'à présent, tozana service mon côté le la OCC, bazande ba moibi, baza ba complice, ya ba assassin ou bazo ba criminel bazo ba congolais. Parce que oyo est un crime contre l'humanité. Tant que vous arriver na bozo ko comme na niveau ya ko contrôler ba aliment au peuple azo consommer té. Et ça crime contre l'humanité, ça raté né tozo mona na est. Crime contre l'humanité, ça raté né bazo eza crime contre l'humanité. Tant que vous ko comme na niveau ya ko contrôler té, ko assurer sécurité alimentaire té ya population. Et ça destruction. Bozo ma population. Toko koma wapi, toko suka wapi, toko kende wapi. Bazo ma biso moralement. Même physiquement, na niveau nyonso. Mama likambu ya soso oyo, eza likamoko déplorable. Eza likamoko on ne peut pas supporter. Toza na régime gouvernement moko irresponsable. Donc na OCC, na ministère ya commerce, na ministère économie. Je ne sais pas, baza ba irresponsable, baza ba incompétent dans likambu soso o baza ba tumoko faut pas démissionner. Il faut pas démissionner. Ya solo boki président le bili kamba soso sengeli bongo ba dirigeant misuso baza ba irresponsable na ba ministère oya tangi sengeli na bango ba démissionner pambate parce que koya ya Kabila Maman Guidil je m'excuse ba détruire ba service nyonso pour na intérêt ya peuple. Même ba service hygiène ezalaka lisusu te to yebaki ba service hygiène kala na tanga Mobutu ezalaka te tout ba détruire yango ezate le service éthique là, service ya makasi ezaka service ya enlèvement pe ya ba crime. Ya ko bomaka ba opposant, ya ko kotsa ba opposant na ba prison ko betaka ba tonga ba bimaka ba komi ba handicapé, ya ko kotsa ba opposant na ba prison, ba bimaka ba zo bela na prison moya ko kende ko soins médicaux ezate. Nde ba service to tikala yango. Droit de l'homme. Le reste ba service ba si ba boma yango.
Ya solo ndeko Célestin esengo ezala kinga koyamba yo na émission na biso question d'actualité na pesi yo maloba msusu oza na liloba suka na mituno nga nazangisi kotuna yo na moni osoulever likambo ya ba prisonnier msusu baza malade mais aza na accès na soins de santé te wana eza droit de l'homme te moto esengeli ntango akobela azwa ba soins na ye esengeli quoique aza prisonnier et a pekisami te na soins de santé papa te la santé n'a pas de prix. Président Célestin, motunani lingana tunio te opesa ta programme ya yona marna moni ba dépliant yabite za na message kopesa poto sukisa mokolo lelo. Merci Maman Gudil, je crois que tolobi mingi et peuple congolais zo comprendre tolobaka toujours peut to continuer koloba. Donc presque nion socio tuni mais sur point de vue respect à droit de l'homme je crois awa na ba dépliant oyo to komi yango eza ba track. Je crois que bien et ça va traquer oyo to commis et ali campagne pour na stopper monsieur Joseph Kabila entre parenthèses Joseph Kabange entre parenthèses Kabila. Donc ezali pasi pe mawa. Santé à mutu ça n'a rien à voir na affaire politique. Lokola nga na osala politique eza mabete. Je fais la politique, mais santé n'a pas ça la politique. C'est Yanamar Célestin qui fait la politique. C'est Yanamar Célestin qui contredire Kabila. C'est Yanamar Célestin qui Kabila atika Congo na ye mboka nanga atika yango. Mais santé nanga sur point de vue respect à droit de l'homme. Bah ça censé respecter droit de l'homme. Ce qui m'a côté la prison, azako bela, eza obligatoire. Et c'est qui de consommation médicaux. Yango président, le quoi na moni na dépliant na commis la RDC en danger, on s'exclamer makasi mo otangela biso na mongo makasi, ma décision aujourd'hui poto souki ça. OK. Et ça message moko clé et je crois que bientôt et kozala distribuer na tous les Congolais à kozwa yango to kobwaka yango par violence malgré insécurité zali mais to continuer toujours ko risquer parce que ça musala sengeli to sala yango. To komi la RDC en danger. Yanamar demande à la population congolaise de dire non aux concertations bis, entre parenthèses, dialogue créé, convoqué par Joseph Kabila, qui cherche à concevoir son pouvoir et à briguer un troisième mandat par le glissement, entre parenthèses, transition jusqu'à 2021. 1. Non au gouvernement de transition. 2. Non au régime de l'impunité. 4. Non aux violations de droits de l'homme. 5. Non à Kabange Seseseko. Donc, tozaki na Mobutu Seseseko, totombelaki Mobutu Santa, tumutombele, mais toboyi kozana ba Kabange Seseseko. Donc, tolobi non à Kabange Seseseko. 6. Non à l'intégrité territoriale. Entre parenthèses, guerre à République démocratique du Congo. 7. Non à un troisième mandat en République démocratique du Congo. Donc, le 19 décembre à minuit, M. Kabila doit rendre le tablier. Point. Joseph Kabila, un jour de plus au pouvoir, il y en a marre sur son chemin. C'est un peu ça le message. Message clé, oyo to pesi, to kubwa kabatrak oyo, partout. Ndeko oyo a sepeli na message oyo parce que c'est un message moko très profond et ça campagne moko vraiment très capitale et ba cible eza ebele ba coin auto ko boka ba track oyo ebele ça demande vraiment de l'argent faut to multiplier ngo nous devons voir ça beaucoup to boka yango da ba coin le quoi tozana elanga et ozamala mingi pona biso po congolais nyonso atanga to lo ba non na Kabange Seseseko. En tout cas, c'est un peu ça le message. Ba Congolais bazala très prudent, et puis message à souka peut-être na ko ça na bande ko na biso ba combattant o bolembisa ki bitumba. Et en a marre za na Kinshasa. Na ko vanda 2 jours, 3 jours il y a silence pour la sécurité peut-être parce que awa tozana insécurité, ba ko bomba biso ba kozonga ba bominga kwa ba bominga kwa moi fumi ya moke. Na ko vanda moi ki mais bino kuna na diaspora to suki wapi na combat.
to suki wapi na combat injure, insulte, bandeko ça na ngai rabaisse le combat. to tika biloko wana ba Entre les combattants combattants, to zonga fragiliser les to bunda combats. tala Congo to tala Congo na biso sikani to komi ba ko ambrier biso na kama ba élection lelo ba parti o to ba mouvement o to ba mouvement ya ba résistant lelo comme ba mouvement ya parti politique beaucoup na ba ambition ko ya ko postuler beaucoup na ambition ko ya ko non to yana noté to continuer ko bunda Congo ezana na danger Congo na nous a libéré te Congo ezana na danger iyana maraza prêt ya ko simba na ya ko bunda na ba combattant oyo baza ko garder toujours idéologie ya combat idéologie ya ko stopper Kabila a briguer mandat na Congo idéologie ya ko stopper ba Rwandais ba continuer ko siéger na kati ya Congo donc to simba na loboko to sanga na lisusu davantage to sanga na lisusu une fois de plus to zongi sabitumba na biso ndenge ezalaki mutu nyonso aza na ambition politique a garder yango nanu aze la révolution ya solo et salama soulèvement populaire et salama na sima nango bokoya yana maka ko soutenir bino après révolution a ko soutenir parce que base ezali population ezali toza prêt à ko soutenir mais to zelana nous révolution to zonga na combat Matondo mingi ndeko ko Célestin Biolika dit na rappeler que za président ya mouvement ya révolution il y en a marre na maloba na ende to sukisi émission ya lelo bomoni to bungana kitango molai na komi komema ya za parti politique te ya zande mouvement politique azo réfléchir sur makambu ko ko sale manamboka azo porter pe voix na ye ya solo ezala ki sengo mingi ya koyoka ye pe message apesi ba combattant ya solo ba combattant to fragiliser combat na binote pas d'insulte pas d'injure pour kende liboso na ba débat constructif ba idée pomboka ekenda liboso na pesi merci mingi na directeur na biso programme des chutes mambetuku azala ki azana prise de vue na pesi merci na Solve Magema ou a monté ba image oyo na pesi pe merci na assistance ya la perle de Congo Lokole News Mimi Sabi ngai na bino tokutani na mbala ya sima kaka na masolo ya politique merci mingi na président Bioli Célestin Kadite Koyamba invitation na biso na bandi eza ya sukate porte efungwami kimia bopoto o mabota mabino merci